Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabandinion sur la voie céleste. Mbote Nabino Mbote, Bozali, et partout dans le monde. Vous avez Rolanda Bisso par la 20 internaute. Les États-Unis, les États-Unis sont Mbote. En Europe, si vous avez un banja, vous avez toujours clip et état de toi, qui par état de toi. Kami Tazosonga, ah, tu as besoin de combattre explorable. Il y a des gens qui ont fait au moins, on a 30 ans, 20 ans à poto. Il y a des gens qui ont fait formol. Oh, pesa miyake na otindelo boye ya kate. Koko, baba badia subatwala, antibata bino penda ripe. Ripe on téléphone comme on à l'aise. So ya misi wa sa si wa mbanja na mi mama fatu 1.1. Ba misus. Mbote mino to boza branché, boza na Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, les alliés de Konabino Moïse Mankantiba ni miso bolingara. Dans le bateau Merci na John. John Maboke Bende. Openda John Maboke Bendel, si on sur Mbanja, Maman Fatou, Maboke Benepe, à Zozela, rentrer naï. Maganti ba Ozela, Maboke Benepe Ozela, Deko, Avi Béale, Signa Tira, qui m'a la force céleste, Sicile Mboko, la Fiti, Mba de Massiara, nos va brancher dans la force céleste, va partager, on est partager pour nous avoir actualité en temps réel. Le lo awa, les dessous des cartes, Makamte Bombana, Nemusubo Tunaka, Antibal. Jeune ça, analyse malamu, c'est un jeune très intelligent, mais on a été à sa malade, à sa wapi. Lelo annoncé retour naï et ça allait dans le même langage. Dans beaucoup bende, tous en andeko Jeff. Oh jeune moro azam maele makasi. Naende ma dessous des cartes. Oh makambo ya Gisèle Pela. Oh voyage à Fatine États-Unis. Oh dialogue nyonso bozo ba awa. Azan 30 minutes. Ndeko Jeff bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé Siko, ça va et Tungi c'est qui m'a manqué, mais Dieu merci, nous sommes de retour sur la voie céleste pour nous couper. Ça va. Internaute, tout bazo, landabiso, bipa et tout dans le monde, les vraies analyses. Qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, vous aurez toutes les analyses. Merci. Yona Bandekouana, 30 minutes. Très chers internautes de la voie céleste télévision, et Sengo Ezali, Potokuta Nabino. Pour la première fois depuis le début de ce mois, Tozali Awapona Opé Sabino, les vraies analyses de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de bruit, les gens Bazali Kolobaloba sur la vie privée du président de la République. Vous allez aujourd'hui découvrir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'opposition, mais nous avons de la haine. O ezali ko sali manambo kanabiso yango bozali koyo kabato bazali koloba du n'importe quoi sur le chef de l'État. Or en bleu avant d'appel Sabino batitre nanga na koyebi Sabino que partout dans le monde l'opposition ezalakate ko attaquer vie privée ya mokonzi mboka, mais l'opposition babenga kango opposition par rapport au gouvernement en place et par rapport au régime oyo ezali ko diriger mboka. C'est comme ça que ça s'est fait partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons le républicain oyo bazali en place. Donc bangonde bazali ko konza les États-Unis d'Amérique. Au moment que le démocrate bakei na kaya opposition, mais opposition na bango ezali à kosalur vision ou soit la personne ya président de la République ou ezali Joe Biden. Leur opposition ezali ko pesa makanisi na bango na oyo gouvernement en place ou soit le régime en place bazali ko sala ya mabe bango bazali ko proposer le piste de solution pour que mboka na bango États-Unis et kokakaka kokende liboso. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tous les dessous des cartes vous les aurez ici avec moi sur la voie céleste télévision. Nous allons parler de cette histoire boutiquée de partout. Nengena ebisa kibino ba marche à Fayulu. Lelo ba lobisi sur le 29 lisusu ba kozala na marche. Qu'est-ce qui va se passer à Wanakobete la bino ba masolo? Bomona ki ba minduke bimaki na John Numbi. Bomoni ba marche à Martin Fayulu. Aujourd'hui, on vous parle encore de Gisèle Pela. Qu'est-ce qui se passe? La présence du porte-parole de l'église du Christ au Congo ECC aux États-Unis d'Amérique, Oyo Kalaming te bazali ko rejoindre et pas donation Cholet et Kalaming te Katumbia kozala kuna le bingo na yebisa kibino banda kala yango ekomi okokisa malelo. Mais qu'est-ce qui se passe? Biso na mboka na biso République démocratique du Congo, tozana mibeko. Bango ba confession religieuse bazana oya bango charte. Biso na République démocratique du Congo, nous avons la constitution et la commission électorale nationale indépendante, bango bazali na ya bango charte. Alors le lobo kokundola où se cache la vérité?
Batouana bazali koluka nini dialogue babandaki oluka bolandaki lamuka quand même azalaki explicite pona koloba keno bazali kosenga dialogue mais FCC ye abandaki kobombama mais bouti olanda le secrétaire adjoint le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere aye o afongwa misiko ya lobi keno pona bango il faut qu'il y ait réforme des institutions mais ezala consensuelle. Donc bango ba moni que peuple congolais baza bizengi tango bazo utiliser réforme institutionnelle bazo mona que no ba kongomani bazali ko comprendre mais oyo tozo benga consensuel les amis c'est le dialogue biso tout oya to fanda na mesa moko toyo kana yango bazo benga consensuel donc toyo kana biso tout ensemble yango nde toko développer lelo na 30 minutes oyo nde kwantiba la pesi biso mukolo lelo to pesi na nous merci parce que ce n'est pas donné à n'importe qui atikela yo plateau na yo na émission tolo bate pona ko solola na bande ko na biso bazali libanda mboka aux États-Unis en France en Belgique et précisément moi coucou na bande ko na biso bazali na est je vous dis Fati Béton azali décidé ya koya kosilisa insécurité azali kosalima donc soyez rassurés. Bolandi discours je commence déjà l'actualité. Vous avez suivi le discours du chef de l'État na Conseil des Nations Unies. Il a été clair. Na yebisaki bino awa batu mususu balobi oh non bande kwa IDPS ba formule le kakebele ba formule le kakabango ba mususu bazo continuer na oloba. Mais aujourd'hui les gens me donnent raison parce que je vous avais dit tous les groupes rebelles oyo bazali ko vivre na est, ces gens-là sont financés par le multinational. Ces gens-là sont financés par les grandes industries pharmaceutiques. Ces gens-là sont financés par le pays voisin. Et aujourd'hui, de sa bouche propre, Bolandi, le chef de l'État, au niveau du Conseil des Nations Unies, a lobby bien qu'il y a des entreprises qui exploitent le minerai dans la République démocratique du Congo d'une façon illégale. Et vous le savez, bande konangai, mes frères congolais, donc nous apportons des analyses vraies. Vous avez suivi, le chef de l'État était en Allemagne. Akei kolobela lisolo ya ndeko na biso oyo asali produit mana Covid. Baïniamboka, Baïnia Fati Beto bazue loko wana balobi, le chef de l'État ne maîtrise pas la situation de son pays, donc la République démocratique du Congo. Pourquoi? Pour pas salir Moussala ou Félix Tshisekedi azali ko sala ya ko vendre la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Je commence d'abord par l'Allemagne. Chef de l'État ke koyebisa ba mindele. Le grand décideur, Ayebisi Bango, vous, en complicité avec la Chine, vous avez créé la Covid pour déstabiliser le monde. Mais chez moi au Congo, il y a un Congolais capable qui a produit, qui a mis en place un produit qu'on appelle Manacovid. Alors, Binobo Longo la barrière na bino oyo OMS atia pour te produire Manacovid et bandaote kama partout dans le monde. Mes chers téléspectateurs, chers internautes, Babiloko Félix Tshisekedi azo sala nga moko na tala kana lobi mais non Tshisekedi pe bolingwa Congo eleki. Parce que c'est oyo ya azoloba eza biloko emema ba président ebele na liwa. Bato bazo comprendre te. Est-ce que vous pouvez penser que bisika oyo le grandes industries ya monde et tiaka ba millions pour ba gagner des milliards et des milliards de dollars. Au moins ba vaccin wana oyo bazo lobela des vaccins, ce sont des milliards et des milliards o ba mindele wana ba gagnak. Mais comment on a un africain azo kende na Allemagne ko yebisa batu wana ke non bino bolongo la ba condition na bino wana ke mana Covid. Le mardi au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, les chefs de l'État Yebisi Bango, ils doivent retirer leurs mains à un groupe rebelle. Alors bien, ces groupes rebelles sont financés par ces multinationales, par ces grandes industries. Et en contrepartie, les groupes rebelles ou les multinationales, les groupes rebelles, et c'est là où la guerre de l'Est commence. Mais ndenge tozana tolo bato te lobate. Je vais ouvrir une brèche.
boyebi que sécurité ya est et bandana mutumoko lelo azali komi benga opposant et il veut aujourd'hui postuler à comme président de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous quand Laurent Désiré Kabila a pouvoir na mboko yo a bengana mutumoko oyo a koma par après tangu le soi-disant mwana na ye aye kozwa pouvoir mutuana a koma par après le gouverneur du Katanga. Moïse Katumbi a été chassé dans ces pays parce que Laurent Désiré Kabila kangaye abandaki otekela batu oyo tozo benga lelo les ADF bato tozo benga ba maimai yo bazali na est Katumbi abandaki fournir bango ba minduki poete bango ba semer terre baboma batu na est et comme ça batu wana ba produire bango ba coproduire Katumbi azwango kendo teka libanda mboka. Et lorsque Laurent Désiré Kabila avait découvert cela, Moïse Katumbi akima na mboko yo akendaki ko faze na Zambie oyo ezali mboka ba mama na ye. Mais aujourd'hui c'est la même personne. Le Bozolanda, j'attaque déjà le deuxième point. Bozolanda vidéo o Ezolo Bama o Gisèle Mpela o Boyena Boye le chef de l'État. Mais tous aba intellectuels, nous faisons une émission intellectuelle de raisonnement. Chers internautes, je vous pose une question et moi-même je vais répondre à cette question. Ebele Bazolandanga se sont démariés. Dites-moi, moi si Oyo Abala Azana Ndako Alibala, reconnu officiellement par l'État, reconnu officiellement par Dieu, au travers de l'église, la bénédiction, il y a mariage inabango au niveau de l'église. Na moi si moko boye obanda ki vivre na ye liboso obota na ye bana. Ma à un moment donné, ozoyo ka moi si obota na ye bana wana aza koya ko réclamer ba droit na ye. Nazolo ba bien ba droit na ye, ba droit ya moi si et non le droit des enfants o ye abota. Mais azo réclamer droit na ye. Maintenant posons-nous la question. Nga na bali moi si nanga officiel nandako. Oyo to banda ki vivre na ye. Mais aujourd'hui j'ai des enfants. On a bota na moi si wana. Mais moi si wana zo ya ko réclamer droit ya banate mais ya zo réclamer droit na ye. Or sur le plan du droit, moi si ezaka moko azali reconnu na l'état eza moi si otobala na commune, otobala na territoire, otobala place oyo juge ou bien muto azali ko représenter état civil azalaki wana. Et à ce qui concerne le chef de l'état, muto azali reconnu sur Maman Denise Nyakeo. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit ici Bolanda qui marche ya Fayulu o ezala qui étouffé au niveau ya Tchangu. Sortie médiatique ya Fayulu alobaki nini Tshisekedi azali kosala ba voyage ebele na mbongo à l'état pona kokende ko draguer basi. Pas même une semaine après, likambo Gisèle Mpela esali nini ebimi. Un homme intelligent ne peut que faire un rapprochement entre les deux. Je vous avais averti ici que le clan Katumbi, la coalition des étrangers, des expatriés, ils allaient composer un, na Martin Fayulu, Joseph Kabila, les dragons de l'apocalypse. Donc, dragon et apocalypse, chrétien. En République démocratique du Congo, il s'appelle Joseph Kabila. Yende Moutazali Konyoko là-bas congolais, mais il continue à le faire. Basali coalition na bango pour vilipender, ko bebisa image à chef de l'État, na kobimi saka ba biloko moko boye conçu de nulle part. Yango lelo ba ye kobimisela bino Gisèle Mpela. Gisèle Ndenga Zawana, elle est financée par les opposants. Mais Ndenga na yebisa kabino kaka les opposants de la République démocratique du Congo ne sont pas intelligents. Le vieux Etienne Tshisekedi il avait dit alors qu'une fois que l'UDP sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Mais il y a moins d'être comme au moins lelo. Aujourd'hui, au lieu de critiquer l'action gouvernementale du chef de l'État, au lieu de critiquer
les actions du gouvernement, la réalisation de Félix Tshisekedi et la vie politique de Félix Tshisekedi. Bango bazangi parce que Félix a bêti bango moi bibotou en ce qui concerne la politique. Bazo kokako se retrouver. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tokende sikoyo déstabiliser Félix Tshisekedi. Comment le déstabiliser? Il faut to lukasikoyo ba point oyo Félix azalaki nango quand il était encore opposant, quand il n'était pas encore au pouvoir. Tokende kokundola babiloko wana to memayango sur la scène internationale. Et comme ça, on va déstabiliser Félix Tshisekedi à côté qu'à se concentrer sur le peuple d'abord, à Kobando Lukasiko, comment Kobomamoto wana, et comme ça, 2023, et Kozala, prêt et à couper ça bila qui est côté devant le peuple congolais. Voilà leur plan. Yango Baké Koluka Gisèle. Oh, Abotana chef de l'État, Banami Balé. Les loges Gisèle Azali Koluka droit naïe. Mais bon, pour poser là, nous Gisèle wana, question. Ba droit yé Azali Koluka. Azali Koluka yango en tant que qui? Parce que ce n'est pas la femme officielle de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas l'épouse officielle de Félix Tshisekedi. La seule épouse officielle de Félix Tshisekedi s'appelle Denise Nyakeru Tshisekedi. Et tout les malfrats. Batutu ya mabe oyo Félix atie bango kakana mboko yo. Bakei ko se rallier sima ya mwasi wana. Je cite entre autres monsieur Hassan. Oh azali expulsé na mboka na biso. Ces gens-là ont boutiqué. Ils ont mis un paquet de plus d'1 million de dollars et pas Gisèle pour sala kaba vidéo na ba réclamation azali ko sala wana. Mais biso ba communicateur il y a eu des personnes, nous sommes au courant de tout. Moutoua ko sabinoté. Ba officine na bino obscur bokokota yango na 0h juste na 0h 1 minute nous sommes au courant de tout. Aujourd'hui Moïse Katumbi azali kosuka wana te, il a envoyé le pasteur Rick, le porte-parole de l'église du Christ au Congo aux États-Unis et bientôt il sera rejoint par monsieur Donatien Cholé. Bakende au niveau il y a États-Unis. Bato bazali ba grand décideur pote bakende ko porter oyo bango bazali ko boule na mitu na bango que Félix Tshisekedi ne fait absolument rien, il est en train d'instaurer la dictature, que Félix Tshisekedi est en train d'étouffer la manifestation publique, que Félix Tshisekedi azali ko jure na légitimité ya peuple congolais. Et quel est leur plan? C'est Félix Tshisekedi puisse convoquer les dialogues. Et quand le Félix Tshisekedi convoquera les dialogues, l'église catholique pilotera les dialogues. Et comme ça, Monsieur Fayoulou, Oyo Azali Ko Bela, sur le plan financier, parce que pour le moment, bon, retenir Yango, Fayoulou Azali Ko Banga élection. Toutes les marches que Fayoulou est en train de faire, il ne réclame pas les élections. Fayoulou veut se faire une santé financière pour Zomwa Mbongo. La marche. Je vous avais dit, c'était déjà un plan avec Joseph Kabila. Moukolo na yebisa bino awa na la voie céleste que monsieur Fayoulou, Adolphe Mouzito, ba chanja mutuka na bango, ba koti na mutuka sans plaque d'immatriculation, ba kenda na kingakati. Oyo ba yokana na Joseph Kabila na betela bino lisolo. Je vous rappelle, ba yokana que Martin Fayoulou a mobilisé Nanzela bimisa batu Nanzela, Joseph Kabila ba minduki oyo bomba na bandako ya Delphin Kaimbi na ndako ya John Numbi. Tango Martin Fayoulou ko mobiliser base. Ba bimi Nanzela et Dieu merci parce que Martin Fayoulou azalaka na base te. Tango bango bako bima Nanzela ba lukama débordement moko boyi. Et comme ça tango débordement et kokoma la police elingi siko ezongi sa bango Nanzela, ba minduki ba bomba ki na ndako ya John Numbi. O ba bomba ki na ndako ya Delphin Kaimbi, ba bimisa yango sikoyo. Et comme que non, c'est la révolution populaire. Et comme ça, les Nations Unies, Félix Tshisekedi dit que nous avons vu que la population congolaise n'est pas de ton côté. Et comme ça, convoque les dialogues. Benga Bato Bazali na tête, il y a opposition. Et comme ça, vous allez dialoguer. Et plan na bango ezaki que tango bako dialoguer sikoyo. FCC alinga kialoba que non, vous avez vu que non, diriger le pays, ce n'est pas une chose facile. Ce n'était pas seulement le FCC qui a glissé au pouvoir, mais Félix Tshisekedi aussi vient de glisser. Du côté la Mouka, bango babalinga ki sikoyo bakota na gouvernement
pour se refaire santé financière pour te ba koka kozama makoki sur le plan ya mbongo pour ba ya ko financer ba campagne na bango na élection ko salema na 2025. Chez Moïse Katumbi alingaki sikoya luka ndenge d'aller dialogue salemi la proposition de loi sur la congolité bakoka koboma yango banyata yango pour te yepe akoma candidat président de la République en 2025. Voilà leur plan qui a été conçu. Mais ndenge na yebisa kabino ici je viens vous dire la vérité. Oyo bango bazali ko boutique na butu nga na zoya na yango na moi devant la télévision pour na couper sabino l'éclairage politique. Mais ndenge moni que ça a échoué. Martin Fayulu n'a pas pu mobiliser. Deuxième coup na bango ezanini, il propose la marche du 29. Mais moi je vous dis, marche du 29 wana bakoti kayango, bako marcher et vous allez voir qu'il n'est pas capable de mobiliser. Vous allez me donner raison. Et aujourd'hui qu'est-ce que Katumbi fait? Il envoie les émissaires bakende au niveau des États-Unis pour na kokende ko déstabiliser, pour ko vendre image ya mabe ya chef de l'État. Au travers de qui? Au travers de Pasteur Eric, ou à l'église protestante, na donation Choli. Mais disons-nous la vérité. Pendant Yebisa Kibino en introduction, que les confessions religieuses ont leur charte. Et la charte des confessions religieuses est Ali Kolobanine. Tozongana no mouké la constitution. La constitution est claire. La désignation des animateurs de la CENI. En amont, tozali na ba confession religieuse. En aval, tozana président de la République. Je vais dire quoi par là? Quand je dis en amont, tozana ba confession religieuse, bangonde ba kokende selon charte na bango, ba désigner candidat moko oya kozala président ya CENI. Et tango bango ba ko désigner ye, bakoya na candidat wana na ba membre mususu ya commission électorale nationale indépendante CENI ba memi bango na assemblée nationale et l'assemblée nationale va entériner ce membre là selon la loi congolaise bakota la soki désignation ya batwana et respecter les lois congolaises. Et ce qui bango ba entériné yango na yebisi bino le chef de l'État intervient en aval. Donc chef de l'État zoya na souka ba tout pour na ko signer, ko promulguer l'ordonnance o ezali ko sala que candidat désigné par les confessions religieuses a commis officiellement le président de la CENI. Mais demandez-vous pourquoi Chole et Eric Seng ba kendeki ko senga audience au niveau de la présidence de la République. Pour être chef de l'État à Yambabango, bayokana sur le candidat. Or, les lois, ezali koloba bongote. Loi et lobby binobo kende koyokan. Soki boyokani, bomemi candidat moko na Assemblée nationale. Soki bomemi en Assemblée nationale, chef de l'État a promulgué ordonnance, donc a nommé Moutouana, a commis président Yassini. Mais aujourd'hui, Batouana babimi. Bakei aux États-Unis. Parce que Monique ba plan tout ba sala. Demande d'audience depuis ba kotisa ngo na présidence. Président yebisi bango mais non. Moi je ne suis pas impliqué ni de près ni de loin. Bino bo kende koyo kan entre bino na bino. Mais disons-nous la vérité. Aujourd'hui l'église catholique réclame la démocratie. Mais la démocratie c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Vous êtes au nombre de 8. 6 décident de porter la candidature d'une personne. Binomi balé boté de candidature wana. Mais que dit la démocratie? La minorité doit s'incliner devant la majorité. Mais pourquoi l'église catholique azali ko prêcher la démocratie? Azali ko prêcher que la majorité domine sur la minorité? Yemoko azali ko se soumettre pour être majorité na bango, na charte na bango et convaincre. Mais qu'est-ce qu'il cherche? À Monique côté éducation, Fatia Betty, gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, à l'Obino, awa, biso to goku fanzala, biso ba prêtre nenge to mesana, na ba régime passé, biso nde to konzaka makambo wa na mboka. Mais Fatia y'a ko remettre tout, na population y'a ko remettre tout à l'État. Alors, il faut que nous déstabiliser Félix Tshisekedi. Et complot, bazali ko sala ango wana, bazo sala ango na Moïse Katumbi. To eza to lo bato to lo bati. Na tangi kombo c'est Moïse Katumbi. Bolandi Moïse Katumbi.
Dernière sortie médiatique à Moïse Katumbi. Aloba Kini. Katumbi a dit que qu'on se rallier na Joseph Kabila, c'est pas un péché. Donc, dengue bazami balewana. Basi bayokani comment déstabiliser Félix Tshisekedi et kobebi sa image de chef de l'État pour être à Zoalisoussou deuxième mandat na population en 2023. Mais biso tokoti kabango kimiate, nous sommes là pour mettre à nu leurs officines obscures. Et ndenge zawana, ils ne se sont pas limités là. Bakei tu n'appartient UDPS. Ils ont allé prendre autre bazot mi benga des pionniers. Pour déstabiliser de plus le parti. Ezali Kokambamana, Jean-Marc Kabunda Kaboun, na Augustin Kabouya. Aujourd'hui, ces gens-là se réclament les pionniers de l'UDPS. Ils se réclament les fondateurs de l'UDPS. Mais tango botika que UDPS. Moutouneti Corneille Moulumba. Tango tika UDPS okei kosala na Mobutu. Est-ce que tu pensais que l'UDPS allait survivre? Tango ba Bruno Tubala ba longwa na UDPS ba lobi ke biso to servir tata to kokyo servir moi na te ba longwa ba ke ko travailler na Kabila ba ebisi Kabila que non, c'est nous qui travaillons avec le vieux Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui le vieux de plus, on ne peut pas travailler pour le fils. Biso to memelio UDPS na katia FCC. Tango bobanda ki ko sala ba démarche wana. Est-ce que boyeba ki que non UDPS et ko survivre? Et aujourd'hui vous avez vu que le Dio Kabunde Kabouya ba memi parti au pouvoir et qu'aujourd'hui FCC est mise au placard. Kabila zali koluka comment déstabiliser maintenant Félix Tshisekedi aye ko utiliser bino lisusu po bozonga na katia UDPS. Nous avons dit non. La population, la base de l'UDPS est allée éveillée. Tokoti kalisu soute ba offici nous wana tout au bozali kosala pona ko déstabiliser chef de l'État akoka kozama pona mina 2023 et kokisamate parce que nous sommes là, nous allons mettre tout à nu. Toutes les vérités ndenge tozongi na la voie céleste boyi. Donc soyez rassurés. Ba complot tout yamabe tokoya kobimisa yango na tolo bato tolo bate ndenge na tangeli bino. Il y a monsieur Martin Fayoulou, il y a Adolphe Mouzito, il y a Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi. Tout ce que bozali koyoka nyonso bozolo kakeno Félix Tshisekedi. Moi si na ye Gisèle Mpela. Oye boy. Officine montée na batwa na mine. OK, merci. Tokomi na sukana. Mukie oyo ndeko Jeff azali pas apesa bino. Ozu yango. J'espère comme annoncé retourner à chaque fois. Ce qui a ça dans l'actualité, il y a la crise de la démocratie. Il y a besoin de plateau, il y a peuple congolais. Oui, anti-moi le plateau. Merci de Jeff, tout le monde a suivi l'émission à Bissau. Vous s'abonnez massivement pour la actualité en temps réel. Et puis, c'est le mot de la Faisali. Le mot de la Faisali, Kosenga Naba Congolais, tout Bissika, tout Bozali. Félix Tshisekedi c'est notre frère, Félix Tshisekedi c'est notre grand frère, Félix Tshisekedi c'est notre petit frère, Félix Tshisekedi c'est notre fils, c'est notre petit-fils. Wana la lingina lobanini azali oya biso. Bitumbo tozalaki nango na mboko yo ezali akobengana Kabila o azalaki expatrié. Tolobaki tokozwa tozwande mwana mboka comme président de la République. Tolobaki ekolote. Félix Tshisekedi azali congolais de père et de mère, azali mwana mboka. Tozala sima Félix Tshisekedi to simba na maboko ozala mungala muswahili muluba mukongo nani mutete la boyi to simba na maboko tozala sima Félix Tshisekedi to accompagner na vision oyo azali na yango ezali vision o tata na ya prometaki abandaki connaître plutôt ezali le peuple d'abord boyoki gouvernement est débloqué déjà plus de 20 millions de dollars pour na poisson et Coca-Cola na Congo et Outa Namibie. Vous avez suivi le ministre de pêche et élevage pour na valoriser la pêche nationale à Kendaki ko pesa ba matériel de pêche awa na bande ko na biso ba pêcheur pour te bango pe ba produit na bango et inonder marché. Et tout cela c'est toujours dans le cadre du peuple d'abord. Alors tous à la simanaye, tous simbaye to pesa deuxième mandat et to voter particulièrement le député de l'UDPS Opo Topé Félix Tshisekedi main libre na ko gérer pays na 2023 ba oba olinga ko contacter biso. Notre numéro est toujours le même, le plus 243 81 717 11 97 plus 243 81 717 11 97 mbote na ba warrior tout collectif des parlementaires debout le warrior Tokutani Mbalasimo. OK, merci et monsieur Sidi. Dans Bambolabino, affaire à suivre. Ciao.